angani na musique trop toi pour la musique à Congo da fort ndena to landa faire so faire lobi ke toi pour ça trop koyemba nde trop yemba rumba nde penza eza soteko kasalo ba faliti ayebi azolo bana fali moni vie faire nera zana ayebi ke masa na wana fali ya da danger yemba alo bana ba fali alo bana ba na ba na ba diversité tout na bo faire nzambe ya ba musicien faire aza nzambe pour pas chéri a confirmer aza bon chanteur yikite watanabe ayebi kaza bon chanteur nzambe ba musicien watanabe ayebi ke faire bon chanteur ba papa chéri tout ba ba bon chanteur mais ba être la roi rumba wani pe na bon bien ba être la roi ya rumba tala papa chéri ayebi bien vina so papa chéri bina dame Salvatore ayebi bien pona ngai ndena yoka kapenza ko po moni rumba na nganya masekite na yoka kantuka na caricature à love mako dessiné ngai de larmes aux yeux je mets des souris yes sika tika kinga don de Dieu ici que bongi na ngati je sais na poubelle à mon amotema ponanga Ibrator en tout cas à Sepil Sarah Ibrator vraiment ne ponanga tanki yozo kanga malika marwa rumba wana keno donc batu bazo nzima batu bazo po bino tu bokoma ba yubien ayaya mais faire atika na rumba oyo asima lelo Congo faire ayemba banzimbo oyo batu so ba yoki ba donc muta vandi abité mais yozo boya na yo po fala otinda yo non eza kutu bongo tengali nga musique mingi ne na loba nyoso nga musique nga moga musique ya Congo ko ati na to landa vie faire to loba ke musique bobinisi pe trop mais c'est bien bobinisi mais tout onde rumba to beta rumba. Merci beaucoup mbote mingi na bino nyonso bayibolingaka HD la Congolaise TV. HD la Congolaise TV ezali chaîne na bino, chaîne o bino bolingaka, chaîne oyo ba peuple congolais balingaka ban États-Unis balingaka. Ba fanatique ya couleur des artistes eza émission oyo et ya melaka bino ba artistes comédiens, artistes musiciens, il y a toute catégorie quoi. Couleur des artistes ezali émission o ebimisaka ba artistes émission o soro le qui faut actualité Lubamadi c'est lui qui boude na kaboudé c'est Christian Palindo qui parle yonani yo ko tsalibaya wapi to lambela yango tsheli bene to ko kata yango di akuta gawa toujours lelo couleur des artistes et libino nini couleur des artistes aimé minini di couleur des artistes zongi c'est libiso nani batula paka ba mona pele vena bao di yo nani yo otia point awa. Merci beaucoup na ye moko muto yambo muto asalaka keno ngai na futama banda na États-Unis HD la Congolaise TV. Espérance et bongo la patrona na États-Unis na pesio ba mote esika ozola na ngai na bosante kopesa mon cordon Joseph Ekombo Mangoto mobali ya bato mama Inès na pesio mbote na bosante kopesa cameraman na ngai MP4 Kankumulumba mbote na yebiki ya bozola na ngai na poto ebele ba image o bo se plana ngo makasi na pesi Prince Yaweli Mystère Versas nga mutali boso na banda ko bwa ko na Kisasa va fali abwa ka yodi Prince Yaweli Mystère Versas ngam na bwa ko na liboso na Kisasa avant Fabricaza bwa ka yo wa ko boya ngwa sala mukili na edi loto ya manani loto ya Jafar zise na bino bolanda be émission Jafar aloba trop aboya fort onga
lelo na yambi lisusu pona nini biso na sona bino toyebi ki akotaki studio akende ko préparer. Est-ce que akoti studio ngo? Est-ce que asali nini? Abeti nini? Ayembi nini? Bino moko bana poto boyoka ye pe bino moko bana poto bo découvrir ye yo Jafar moi la mobile oyo na poto Landry Futila nzamba kan luka staff ne mobimba ba telemi début ba habité ba aussi maye akeli boso quoi. Donc merci na bango. Merci na maître 17 aux États-Unis Bovik Fwamba venanga ya 4 Dej d'Eric Amani bon tonton l'apparence dit la vérité. Merci. Mobala ya bato ya ser na biso ya Marie Claire Yanganda. Jafar bonne santé. Ouais, santé vraiment très bien. Santé très bien. Nous sommes en confinement. Donc, ça va quoi? Ça va Makassi. Ça va Makassi. Bon orchestre. Orchestre très bien. Orchestre très bien. Toujours travaillé. Tout ça qui est dans le studio. Et puis, Banzembo déjà. Et presque à Souka. Donc, le studio est les bisous trop. Donc, si on a soutenu à niveau média et puis Internet. C'est parce que tu es dans le studio, donc studio et l'équipe est très bien Makassi. C'est que studio Sili. Studio Cécile, nous avons produit dans Maboko, un candidat sur là qui va produire dans Maboko. Nous avons mis au bana pour tout, c'est dans le pissement dans le terrain, les jeux de Dieu et Kéké, donc nous avons mis au bana pour tout, nous avons consommé un album là-bas, nous avons album le titre est Rédicaire, il y a Franck Voima, qui était patron. Rédicaire, il y a Franck Voima, patron. Est-ce que yo oyemeli mutu te pona lipa? Yo yemeli mutu te kaka pona sentiment vie na yo moko boye po bato misusu omona ba yemeli bango nzembo ngo kwaniti na promotion ezate. Est-ce que tant oyembi bongo pena bo solo lipe bo préparer vraiment que non nzembo wana ekeli bo soto bo idée na bino za bino balé na mutu wana boke na ngoti wapi? Omoni biso toza ba produit toza lelo donc ba Franck Voima bazape ba patron oyo sauté ka on comprendre que était wa patron donc na embeli mutu ya masekité Mikili c'est patron donc grand patron ton ba patron oui quand est bananze Mikili c'est patron il y a Franck Voima donc c'est un grand patron pour sa masekité donc ba projet Zebile Makassi donc na koembela Mikili c'est patron ba contrat membre belebezo donc membre pena bien na zo ba membre très bien Makassi donc na embeli mutama sécurité c'est ça quoi. Merci beaucoup embeli mutama sécurité embeli mutu munene titre album oyo ya nzembo embeli o act o benzi moko ya vena biso Franck wana titre album oyo ezaki ni soko ko rappeler suna bana kisasa. Ouais, na lobaki liboso quand émission na Christian Grand Pays grand journaliste et ya mère na Espérance bon la patronne dans la question mot de place sa maman et na lobaki titre album eza bombe de nerfs c'est-à-dire moni tant ebimi en tout cas ba grand prêtre roi Landry Futila nzamba kaluka azoni di manzembo bi non Jafar en tout cas non Pedro Ipati donc c'est que ça qui va fantir donc net ba grand prêtre ici c'est tout là ba chiba sur ba glory tamba donc ba bouya mayola ba chiba sur ba Berlin capitale donc tant on dit manzembo déjà na Mikili c'est qui va fantir c'est ça quoi. Merci beaucoup bouya mayola merci vraiment na Samba venanga na Londres Angèle Moswahili Makizembe na Londres Pasteur Francis Lola na Château Rouge na bike ba Hollande biso émission na bino couleur des artistes Jafar yo oza musicien oyo oyaki batapoto babandai koyoka yo pe bayokaki yo ndenge bandai koloba mais obeti rumba lisusu tango beti rumba wana ozongi na makanisi na yo ndenge oboyaka fere ke fere aza nzambe marumba fere azali musicien oyo ayembaka danger asepelisa mitema bato mais yo ondima na yo koboya na yo olobake non te fere te falinde
mais ce que obeti rumba est-ce que obeti pena rumba que no so muta yo ke lobiti muto aboya ki faire na raison c'est un grand pays moni c'est tout ça ko interprétant mal qui ngai fait Jafar a boy fait rigola qui boy fait rigola non ce n'est pas ça Taka faire na ko boya faire te faire rigola voilà merci na ko boya faire rigola mais ce qui va te balanda ngai très bien na loba qui bien faire un grand chanteur faire un grand chanteur via un grand chanteur na niveau mon habité donc Taka vieille baba nazo comprendre lo vangote madembo ke wapi beto bolingo bonga bato mibale na tikali ngai moko papa mama babo tanga bakufa vaimba baba yako karesenga yako binisanga na bikae pourquoi bafongola poto na tia bien commis problème so c'est mon côté le kilo le monone lengi yako chipe comprends bien trop na bouda qui fierté na bagi via la grand chanteur mais à l'équifalité oui mais à l'équifalité ce que je te dis et puis azar wa ya rumbate wa pinande tout quand na baki na qui clair si le réseau confirmé que oui à l'équifalité azar wa rumbate oui faire azar wa rumbate azande grand chanteur via yemba danger hein vient danger solo bibo ngana kufa plan na imba ngo trop lo na matoi na imba ngo pela fois passé na matoi na yo kakisa welevi mo pini yo boy ngai nzoka maloba no izala kimbele tsenga ya ana imba ya landa lela plan na ninga mukitela ndenga chafa correct donc vient la grâce chanter mais ya ko ba wa rumba kale ki fali wa sans polémique pour ngai na ta polémique ana lo ba vena ngati ba suba ebike petron zo ba vérité ngal ba ka tout droit en direct c'est ça c'est que falinda le kifere ba o cadulaire ko sina na bien filité donc fallait la danser masikité vieux wana zaida yoka o même ma fere o lo ba yango mais fallu lobi n'habité tant on le fala za danger oyembi faire za danger oyembi biloko a faire wana est-ce na biloko a faire wana yoko comparer on eloko ni o bena tant oyoki obité chanteur nda oyemba de la phrase musique na moni pasi mingi na bolingo na yo mais wapi réponse pense na ngai do chaque travail mérite salaire ngai te atali sumu za salaire na ngoedo oyanga salaire bolingo wapi soki bensomniti et de soki balicitation te okomisi présence ne kila na miso na ngai pota komono ya pambe komi miracle oranda vina nga pertibidu alors que zalaki nango sans problème souci komi kosekanga de loin risque na jiraki que plus jamais déception koki kokota na love na ngai mais les lots sont français ouinga yoko ba texte mon patasia betinga ndika ngaza amoureux de la bonne musique na musique bien ngamondo mona ngamdu l'effort naza grand doulisse ngamdu l'effort grand musique mais bana poto bayoki yo bana poto batali différence wana ya yoka ndengo yembi fali ya oyemba ndengo yembi fere eza pona commentaire te oyembi penda fere na sentiment makasi donc oyembi fere na boule penda ke fere gola aza vraiment bon chanteur fali azande mystique donc ozolingande okumisa fali makasi donc eza ndenge baotinda yo na staff na yo peut-être sikoyo na de makambo wana bato poto sikoyo batali baobi ayembi fali ayembi fere sikoyo yo moko sikoyo avant tout ça là playback ya nzembo na yo okosala ngata extrait ya nzembo tolinga toyoka oyo totala différence nini ndenge oyembaki fere na ndenge oyembi fali na ndenge yo yembi eloko na yo soki bena bana poto bakopesa o raison que non oyebi musique yango ozoboya fere omoni nzembo
bana poto d'abord c'est pendant ma casse donc bayoki bamsuazo boyembi neti vina biso karma pa oyembi neti kufi yo il faut qu'il nani ya balini ya bafere ya babina file comme okene likola bafere est-ce que yo na niveau fere tu peux donc que pas babina file te bina file ko te problème so babina file baleki yo na po ba beti ya biloko neti ba vibrator bon toko chapeka bongo okene pona bango te omoni donc ba niveau na ngwana te ngata na lobaki on a ba mission na okaka Christian Campé qui tonga la bani musique nanga mabete na ofinga na ngate na sa polémique bana kini bayebi bana braza bayebi bana ngola pe bayebi tonga bandangi ndule bina fina na obeta musique te nanga mabete sala nga passe moi musique eza musique ya Congo donc toi ba pe opesa mutu na mutu valeur na ye bina fina na obeta musique na ebite sur la noyeba nga déjà sala banze ngamoko eleka na écran oyebi donc nga dans sala banze ngamoko eleka na écran bat batala nga bat bayeba kinga déjà ba chauffeur wana lobaki bien selon na ba nini est-ce que sauter na na bien fila zalaki vena nga jabi mo kwato zalaki na lobeta nga bi oui ja force zalaki na raison mambo lobaki parce que tango yo lobeta ndule bon bazalaki te ba ibato bazalaki te même ba fabricas bazalaki te ba wata ba vena société ba ve fali ba rinya mais nga pe na système na boka ba plan na ma peut facilité pour côté ka chamona musique wana la facilité donc tu les toyé boida facilité déjà nga zalaki donc nga musique na ngati bato ba ko beti ba karma pa o beti ko ba vena so kofi non musique de classe donc c'est parce que na beta ka déjà musique donc banda bo moi tongo c'est que yo ligne na oiza bena ligne batamakasi bon to ka mo extrait avant to tala to kota na playback na auto zunga poto sula makameta linze mwango to yokuza mo extrait et ça biso bien na bato ba c'est mingi na partir soki nazalaki surtout ba chérie ba maman pena bazo c'est na partir soki nazalaki ko se comporter mabe e bongaki ovandisa ngai opesa conseil ozi décision na se ya kando tsenga ya côté donne-moi encore une chance pour na kukufa na ngai zwanonga memanga bisika nyonso lingi komisa nonga ta mwana suka famille na bino po bato nyonso bayeba Frank ozanga Frank vama yozanga merci beaucoup on les a Frank vraiment ils ont nzembo oyo mission na bisu Jafar a flashé déjà na ligne pour na la promotion ya album naye na kati wana ba chanson ezebele onyo surtout azana posa ba yembela EP nde ba yembeli ba misusu ba bakeno ba chanson ezali kusula na artiste a flasher pe bord na yo mo bo pe bana royo bana kwa bana poto na pesi mbote na ngai na ye prince ya Weli Mystère Versas mutando boko na kisasa libosa fali na fabrica ezanga di Arlette ya pembe in américaine au Congo vena nga bofik fwamba na pesi yo mote sikozola na ngai na bosante ko pesa mbote na ngai na yo moko colonel Edgar Manzela na Pointe Noire na pesi yo mbote musika na Pointe Noire sika bozola na biso na bosanité ko pesa mbote na ngai na Dech Derrick Amani un bon tonton l'apparence dit la vérité. L'apparence dit la vérité. Dech Derrick Amani dit vena pesi yo mbote motema ser na biso ya Marie Claire ya nganda ser oyo asoulaka bien na ba petit na ye na kati ya boîte Frank Voima eza parmi ba chansons oyo eza na album na yo ouais eza parmi ba chansons eza na album dernier donc titre moko wana eza vena biso Mikiliste patron ya Frank Voima quoi Mikiliste patron ya Frank Voima donc eza nzembo na ye to dédié on pas na ye donc titre nango eza Arrêt du cœur. Ouais. Arrêt du cœur. Est-ce que c'est pourquoi Arrêt du cœur? Oui, ninga luba karanga mitanga pesa basi donc pesa ba maman donc ba maman zo lela pona Frank Voima zo lela bia azwaye amimata bisika nyonso ya lingi akomisa ta mwana suka na bango ya famille. Nzembo en tout cas toucher tout le monde. Nzembo toucher même vient na ngai Roger, vient na ngai Rodgers na Belgique mo bali ya maman sœur mère na Augustine donc et toucher bateau belé vraiment et toucher même ba venangai chibasu ba venangai Claude de Tongo vie privée donc ba venangai Landry Fouti la Nzambe ya Kaluka les flambeaux de la jeunesse donc et toucher bateau belé ba non Jafar non donc gloire boy to zongo kala ba vo ba Pepe Kale oyo to zanga ba artiste bien na Congo ba vo ba Pepe Kale oyo ba vo ya ba Madilu donc au rappeler biso ba te belé na deuxième voix na oyo gimisi donc petit photo to tio pena makambo qui m'a ramené bien quoi
makambu eza bien makambu ezokende bien ndenge artiste na biso Jafar aopesela makambu na ye Jafar bika kobimisa disque il faut lia otonda baproducteur nayebi te baproducteur bazala lisusu te baproducteur badaya pia kekota partout bato tu bakoma kolela mpo bino bokoma mino bwaki libanga boye producteur aza na ye te mais okosala sikoyo ndenge nini bulu eza ndenge nini nani aza nsima na yo nani oyo azolinga azala nsima na yo vraiment mpo asoutenir yo na bokende liboso mpo na yo stratégie eza nani na nsima na wana nani asoutenir yo soki producteur aza te soki producteur aza sokobisa na bana kisasa ouais oui musique eza monene bato balinga musique baza trop premièrement ngai bato basoutenir nga eza bana Congo ba peuple congolais bato balinga musique nanu nde basoutenir nga puis bana poto donc bana mikili tout babite musique ekufa musique bien daya donc il faut vraiment dans la musique donc bino bozoya boya en tout cas sur Jafar il faut toujours quoi donc bana poto tout ba soutenir nga mais et puis tellement musique les kilo à bientôt là nous signer la grande maison de production à Brazzaville donc nous avons signé en France résidence en France donc à bientôt là donc Loïc Elenga donc Loïc Elenga grand producteur Loïc Elenga na Siozo Kangai na pêche bambote na autre na maman na palais donc grande maison de production Loïc Elenga donc Loïc Elenga production donc nous avons signé na bango bientôt là donc na sûrement besoin qui tombe makas quoi Loïc Elenga Loïc Elenga production donc maison ya monene ya makasi toujours signé na bango bientôt là donc là trop tard donc mambo a réglé quoi nga comme ça bon na ma sécurité disque eza disque mo bo eza disque mo eza ma disque makasi bato ba nzembo eza nzembo na makasi trop donc nzembo eza kilo donc bato ba féliciter partout dans mon nom on a créé ça grand pays grand journaliste donc ya wana toujours signé na grand maison donc grand maison production tout ça ba coproduction donc Loïc Elenga na pêche mbote parce que ça sous quoi. Merci beaucoup bana poto ba comprendre yo que maison Loïc Elenga aoya po bo sala coproduction pour déjà au spotai déjà studio na ndenge na yo et que ça la bien makasi grâce à Mikiliste le patron ya Frank Envoama na ba venanga Landry Futila Nzamba Kaluka na ba venanga Chiba Chiba na ba venanga Emma maestro chinois des colonnes na ba venanga Chopa Bibende ba venanga Rogers ba fan Solinoko ya Mejol bato ki tuna disque basaki ba en tout cas ba soutenir makasi donc ce to landi bien na kati ya Frank Envoama awa par yango izana nzembo mususu PDG zali neti titre oui nzembo mo eza vient sur Landry Futila Nzamba Kaluka ngai de ko sino bina vidanga donc maso na raison donc na yo ka mawa nzembo mo eza na su bato bose pe na nzembo Frank Envoama mais zo ka mawa ba nzembo zo ya su ko sakana te donc nana ba plan sur ta dégâts donc nzembo vient sur Landry Futila Zoro yo kangoma mukiba na potu bala biso pote peza radio te na kopesa mbote na nga na mama Bibi Nadine motema ya maître 17 na États-Unis di apesi mbote na nga na yo muto ayambo Gode Mashaka apesi mbote na ngai na yemoko Mike Konzo na Londres ya Innocent Mashaka na Londres na bosani yo te Innocent Mashaka na Londres na bosani te kopesa mbote na ngai na Angel Moswali Makizembe na Londres na bike bolanda ngai ebele bolinga vraiment émission na bino couleur des artistes merci na espace na biso oyo vena biso Colonel Willy papa ya bane belé na ngalema a mtazarana bato papa social apesa biso tout ça l'émission na pesi mbote na ngana Arlette ya Pembe une américaine au Congo Arlette ya Pembe une américaine au Congo bo soutenir émission na bino yango couleur des artistes couleur des artistes qui est toujours liboso Glody Sefu na bossa nioté na bossa nité Captain Mwenze Bioma na bossa nité kopesa mbote na ngai na la patrona Espérance Ebongo voilà na biso aux États-Unis toko kanzemba grifi ya vena biso Landry Futila nzamba Kaluka asutena pe ba artiste za batu oyo ba jeune oyo ba tombola pe biso ba jeune surtout ba artiste ba musicien ba journaliste ba tout vraiment merci na bango to ka moi nzemba vena biso wana po bana poto ba nga ba comprendre vraiment est-ce que muto comme ma message tant azo yabo azo boye belé boye ponga na nga bato ba comprendre yo pourtant na ozongela bato ba comprendre ba bena yo eza nini yo ndengo zano est-ce que yembi est-ce que koyemba est-ce que ndenga yembi wana ça va pour auto kiza sikoyo na ndenge ya disque déjà côté déjà studio ko betela nzembo ya Landry Futila à live boye oyemba nga mona aussi mbelo micro na tala pena soki compositeur normal
moi extrait kaka moi extrait oui moi extrait yebi kaka pour kuiba kubanga ta yebi kaneza ya koka usaba poto tika na motema nazokoka nanga te kobosana yo Landry yango nakoma nanga kobela kabela yango nakoma nanga kotia basusi ya Landry badokter bazokoka kobikisa ngai te bapaster basambeli balobi kala ngai esengi yo Landry bakoma kosekanga na bela coronavirus bakoma kosekanga na bela sida zoka nazokanisa bolingo na nga bomwana nazokanisa Landry okei na yo seboye c'est quoi ça na bolingo ngo j'en ai marre na makambo ngo nanu namona te bolingo égalité nango ezali se bato balinga na mingi oya nga opikoli valeur nanga na miso bato esili bolingo esili futila ba séjour extraordinaire douceur nanga ezala kaka komona kamwindo na yo yangolo te botetika. Merci beaucoup. Bon, tout son asiko na ndenge vraiment na yoki. Merci, félicitations. J'aime ça bien. Il y avait un biseau Landry Fouti, c'est bon, malobeza kilo. Jafar, tant yo moko yemba bongo. Vous assure penda que non yo aussi makisa ça. Tout aussi mbapenda poto Europe ba royoka. C'est un grand pays. Musique dans mon nez trop. Donc loko na banyon banda kala na ba mo yanso. Tu es bien on est là très bien. Na micho mukide za kusimbama. Mukili vraiment za kusimbama donc mukili za kusimbama maboko donc masekité. Donc tona ba boeza masekité. Masekité mukili za kusimbama maboko bato bazana ba succès ba bina filé. Ya mukili simbama na maboko na yo bato bina filé malgré ndenge bayimba banzemo na bango ndenge moko po ba rythme ikindaka kaka oyemi nzembo oyo kaka nzembo mwana emuno kaka nzembo esili me kaka nzembo mwana kaka lokwa kaya yango lisusu nayoka yango mpe baokese minene ata mpe bafalia banzembo mosusu mpe landana bamarke moko yango nabangaka nanga te celui qui boude naka bude nalobaka vérité donc eza bongo yo mpe ndenge nayokeli banzembo bango yo siko oya na esika po ba rythme na bino nyonso ezalaka neti ka nzembo wana erespiraki yo kaka même mélodie wana me ozwi susu balukisi susu ndenge kaka nayoka kaka banzembo yango totourne kaka ndenge moko donc yo mpona na kati ya lokolo yango te omoni rumba kongela monene trop nga aza na ba soko oyoki banzembo mosusu ya passé na ona yembi bato kutu bayesanga agence oyo neti yo te Jafar en tout cas oyo te babisanga Jafar oyo te donc na yembi na bacouleur mosusu donc naluka à chaque fois so na oyemba c'est la différence. C'est ça qu'il faut vraiment, c'est la différence. Donc c'est ça. Mais vous avez na content nga pena kino majorité ba disque belo beta yebeta maloba ka nzembo wana moko ka rythme na moko ba bien ba changer ka maloba bazongisi neti bina fili c'est comme si ka rythme moko na betaka mais izaka na succès est-ce que vous avez là mona ngote est-ce que yo bino mona ngote faut na beve na Landry Fouti azala na bina filis bate agete bon moi mutata ndenge na beta musique na ye nga ko nier musique moi ma beta ate eza musique na ye mais sauf que ngai na ba couleur na ngai donc ngai ça l'effort na mika moi un peu ko changer ba couleur ce qui est passé la musique na ye na ba ndenge o lobi wana to na ndenge ya sala eza comité yo ka ngombe pas fali pas za ba rythme mo boy même rythme ga vieux danger nga ko ta ngati to bita mswa vieux danger fali mutoto bita ba via panza kandule ndeka vena ngala ndi futesa nga Jafar nzembo bino uye upanzi doki o chanter ba couleur ndi fali a chanter ba couleur tanga la vraiment commande mon ngala wapi vrai fanatique fali non na vrai fan fali te na artiste na mona ramakam na mona ki muta pesa makam la vie wana ngala ba vérité na flatter vie fali te mais na toza ba gente tozo ya musique tout le monde aura bien tout boire on va flair te le rapport le bac aux génération ba bina filé te ba Ibrator bina filé Robino nani ba tout ba na succès siko ba jeune na ou ba innocent ba to na tout ou ba yesiko est-ce que au quoi isanga ka komba mutu moko ke so yoki oka pena kete
ayemba bien. Pour ngai ni na yoka penza ko po moni rumba na nganya masekite ni na yoka en tout cas na caricature à love ma ko dessiner ngai des larmes aux yeux je mets des souris yes tika kinga don de Dieu ici que bongi na ngati je sais na poubelle à mon amotema pour nanga Ibrator en tout cas à ce qu'il sera Ibrator vraiment ne pour nanga tanga na musique trop toi pour la musique à Congo da fort ndena to landa faire faire à lobike toi pour ça trop koyemba nde trop yemba rumba nde penza eza suteko kasalo ba faliti ayebi azolo bana fali omoni vie faire nera dana ayebi masa na wana fali ya da danger alo bana ba fali alo bana ba na ba diversité pour nous boy faire nzambe ya ba musicien faire azan nzambe pour papa chéri a confirmer aza bon chanteur yikite watanabe ayebi kaza bon chanteur nzambe ba musicien watanabe ayebi que via bon chanteur ba papa chéri tout ba ba bon chanteur mais ba être la roi rumba wandi pena lo bon bien ba être la roi rumba tala papa chéri a bien vu dans son papa chéri bien dame Salvatore a bien que yozo kanga malika marwa rumba wana que non donc bat bazo nzima bat bazo po bino tout beaucoup ba yubi ya mais faire atika na rumba oyo asima lelo Congo faire ayemba banzimbo oyo batsu ba yoki ba donc muta vandi habité mais yozo boya na yo po fala otinda yo non eza kutu bongo tingali nga musique mingi ni na loba nyoso nga musique nga mura musique ya Congo ko ati na to landa vie faire to loba ke musique bobinisi pe trop mais c'est bien bobinisi mais to ndé rumba to beta rumba donc na boye na c'est plein eloko na fort rumba ndé yonga bien ndima Ibrator rumba na loba na bino po bozala na ngoyeba repartant yo num dozo boya ke boye tango yiko beta rumba ozo boye bi rumba faut rendre compte est-ce que yemi rumba le faire nazo boya te na ba bien faire via la grand chanteur na tunio tango beti rumba nous a cirque na rumba na omo ba kutongo pene lo mo faire tala nzembo da masekite nzembo to bima nzembo bato azo yoka na micho ya masekite yona baza pena nzembo na bati lo lelo pene ya faire net nini ata jugement yetelema bato bazondima partout bazo féliciter eza masekite donc musique o ba vi ba betaki yango biso pe to beta kaka donc yango na kaka donc la comparaison n'est pas raison toujours comparer te mais ce qui est vrai na beti musique bato féliciter eza musique ya Congo ko ya te donc nzamba bimisi su ba génie misusu ndule donc biso yo to sali na beti ndule masekite. Merci beaucoup Jafar bana poto ba comprendre yo na ninko zo ebele te po na poto so lone belé po na zelo aussi ça makamu nyonso carré au bêta générique vous appelez na générique j'ai réalisé déjà en studio tout nga Loïc Elenga grand producteur Loïc Elenga to solane ma so ba générique bazoya tout ça ba finissage ya biloko nyonso donc yo zui chance pour batamba batubele baza ba aventurer aroya boye ayo ça so ba clip ba $500 ba clip ebi ma rouge na TV wa tumsu ba ça ba clip ma be pour clip ne faut benata ba 1000 et quelques fois bi savez non emeli ça yebi que non faut ba 2000 ba ça ba clip à qualité na bibien na emeli patron wana nzembo ba play ko sina on vient na la défi c'était petit on nzembo ba play patron des patrons on na biso patron des patrons on na Idèche d'Eric Amani patron des patrons Espérance c'est bon patron hein maître 17 États-Unis patron ouais il pour le bout emeli patron Franck Invama patron mais qui c'est patron donc il vient grand prêtre à ça mambo aujourd'hui banate donc bon on aura clip bino mo rien à dire bon on a niveau qualité clip vous donc ça ma sécurité mon nzembo da costaud via za costaud da grand prêtre au besoin combien de titres et nana plus ou moins 12 titres ouais nyonso ne ko bino et ko bino malembe et banda da ko bima te bombe dernière c'est-à-dire ndika na ba kisoko yo ki o ba non mais il y a yo azaki wapi ya yo bato mituna o nani est-ce que mabanga de côté mabanga sili tonde mabanga silité naza toujours na ba étape ba dédicace spécialiste ceux qui me pour ça libanga na ya bengi ya ebi donc numéro na ngeza 082 37 81 plus 500 plus 243 082 37 81 578 bana poto bana ngola bana Congo yango pe na WhatsApp numéro na wana soko bingo journal direct en tout cas na YouTube to ça sur beti Jansi Konda TV aujourd'hui ba intégralité ba rap ba biloko tuninga lokende ne be clip ebi matuna site ko teka toujours na chaîne na Chomoro. Merci beaucoup ba roteka yango ekosala bien
liloba na yo ya suka ekozala nini na bato nyonso basoutenaka yo ndenge nazoyoka bavie na yo bagrévi ya nzambe akaluka landi futila azosoutenir yo na napesi mbote na nga na bango nyonso tu bastaff no baotia openda poa liloba no ya suka ekozala nini bazela nini espérance ebongo baotala biso bazela nini diske ekobima kan ozela baproducteur wana tozela osisa makambo tu to ndenge ndali naloba kaka boye bafe na nga tu botianga poa banapoto tu artiste no ye o Jafar naza na kati ya tournage ya baclip naza na préparation ya batournage ya baclip boyebi ka nde tokoche boyebi ka nde bokoche ngai nde bopanza ngai baesprit bamakambo tu ndenge esenga clip efezanga baniveau moko vraiment ya bino mo boyebi peut-être ve nanga Frank Mvoma ve nanga Chupa Bibende ve nanga vie chinois des colonnes et mama eso ve nanga Landry Futila Nzamba Kaluka mama fan Solinoko masa na ngai j'adore basisu la mise à part donc nzimbo yango de bimi tout ça pour ça to ke na tournage clip na c'est audio bozo consommer déjà bana poto tout bozo consommer bachiba sur ba Gloria Kabombai ba Claude de ton vie privée donc il va tout wana donc il va consommer déjà nzimbo moi ça mbinga pazola na yo espérance c'est bon la patronne bon ala na yo na PCP mbote na Yvette au chic hein moi ça moi espérance c'est bon la patronne na pe Christian Grand Pays en tout cas merci vraiment nous ya mbainga quoi c'est ça quoi donc on a nika ki botanga soutien nzembo eleka vraiment très bien ba puina bino nazo zelango vraiment nazo zelango donc boyebi mamboza 3 kg makasi bana poto ya Frank Mvoma boyebi mamboza kilo mais respect espérance nseke mama Tatiana moi mabanga pe mba moko pour voilà donc c'est ça yango tozo kenda déjà donc vient nga Roger Rodgens donc maman Augustine vient ngai Chibasu vient ngai Berlin capitale kenda président Lamy na Paris donc vient nanga Landry Futila Nzamba Kaluka masa nanga Redim Padi vient ngai grand prêtre Papi Masita Masitol na pesi mbote vie et puis na pesi vient nanga Jabi Mbote Jabi Mabela na pesi mbote trop quoi Jabi Mabela donc ba mokili mobima to kaso bani ba mota wana ebi merci Jafar merci beaucoup merci Jafar merci na docteur José Kanga mwana bata maman na pesi mbote docteur Asula Similo Poso na Kalwano na bosani ote na pesi mbote na Angel Musweli Makizembe na Londres na ebike bolanda ngai émission na bino ngo couleur des artistes Campion international na bosani ote mon vieux na bosani te ko pesa mbote na ngai na bébé Makizembe na Londres na bosani te Bea Makizembe na Londres venanga Sambale na Londres na bosani te vena ngai Sambale na Londres na bosani binote Innocent Machaka na Londres na bosani yote na bosani te kopesa mbote na ngai na yo Bovik Fwamba vena ngai Kat Bovik Fwamba bina nga petit na ngai Zala Calme na bosani te If Ndakwa Nzambe fondation If Ndakwa Nzambe muto azo soutenir makampo ONG makasi sala ba grand action na kati ya Congo ba kabila babola ba sunga batu If Ndakwa Nzambe na pesi mbote na pesi fondation If Ndakwa Nzambe mbote merci mingi na obo sala pona ba tout pona ba bola pona ba ibazana ba problème na pesi pe mbote na ngai na Desh Derrick Amani basali sekite Desh Derrick Amani mote ma sœur na biso ya Marie Claire ya nganda sœur moi bilamba ka ndingi zala ka bi monsieur les kaka dans les bons Prince Yawel Mystère Versace na Boston Prince Yawel Mystère Versace ngamuta di boso na bwaka li boso ba fali na kisasa li boso Fabregas wa ko boya ngwa sala mokili na edi oza couleur des artistes misuzo landa ma partout misuzo la mama izolanda na partout pena ba Holanda biso Arlette ya pembe in américaine au Congo maître 17 motema mama bibi Nadine États-Unis na pesi mbote bolanda biso makasi bino nyonso bolingaka Christian Apalindo na pesi bino mbote makasi couleur des artistes yango yo bozela biso na prochaine numéro ekosala bien yango na opesa mbote na mo cameraman mta filma Yesu quoi mta filma Yesu o esila eumela nani Dominique Kankumulumba botaka qualité image na yo moko pe mon réalisateur mon cordon Joseph Ekombo Mangote ya mama Inès na bosanité bolanda nga na palais na bosanité kopesa na ye moko la patrona mutafuta nga Espérance et Bongo la patrona Espérance et Bongo na pesi mbote musika na États-Unis Arlette ya pembe in américaine au Congo Innocent Machaka na pesi mbote na pesi bino nyonso mbote
lelo émission ekomi na suka pona kosukisa papa to kosukisa poto kata émission na biso. Merci beaucoup Dominique Kankumulumba na yebi ke tozonga na playback lisusu na nzembo ya ndeko na biso Jafar et puis na réalisation na osenga na Joseph Ekombo akosukisa na clip na ye po alobaza muto akala botala ba clip na ye première clip na ye oyo ale oyo abanda kolekisa na TV ndinga banda na ndinga za lelo bopesa ye confiance apesa makambodi. Donc merci beaucoup. Merci. Vieux chinois des colonnes et Mama Yesu Génière Redi Padi Medi Mundele Bakajino Junior Mukondo Chirolini na kufa na tika mokilo yo Likolo kolanda kaboli mona yo Journaliste le chameau du désert Mobali ya Gina Natacha Kata Kinzi Soki nazalaki kose komporte mabe ebongaki ovandisa na yo pesa conseil oze desizio na se ya kando tsenga ya kopi donne-moi encore une chance mpona kokufa na ngai. J'adore Basisulu à M mise à part fan solino pour le métier Bizile Makwisa Emanga bisikoli Mona suka famina bino Mona toyo soba eba fanko sayama Eric Mfusu, Delwanda Nikel, et Bunga Zamalek, Miller Chamundele, Romeo Fashion. Sandra Sama Masamba Aja Birma Bella grand prêtre Papi Masita Masitol Yajo Papi Bende Mama Tatiana Gilles Bonner Motema ya Mama Priscilla Noja Andele Jombe Force One Force Pilote Témoignage Swanonga memanga bisika nyonso lingi komisano ntango nasuka fami na bino po bato nyonso bayeba franki oza yanga nana yo makina moko pour la famille d'amour. Merlin Capital Akenda Kenda Alex Polino Chéri Bouddha Nerezo Chibasu Yoraka Bumbai de Damba Wesh Play Jocelyn Mbaki président Lamine à Paris Claude Tongo Gino Ilunga Fantasme Tosayoli Matondo Lodipina Lori Mukoko Soda Brita Simakanda Doles Molela la race rare Papi Seben acteur ya filmé Igets Luwawa Mère Espé Espérance Nseke Hervé Mwanda garçon de luxe Ikas Clay Jomo Dango Bouya Mayola Bachou Simba TTC Swanonga memanga bisika nyonso indi komisanonga yosona suka famila bino Obato nyonso bayeba fanko sayanga Onkembo mayo sayanga HD la Congolaise Expérience et Bongo la patronne Christian Grand Pays président Mangunza na Paris Carlos Tomalala RG Yengi Pichu Makaya Chief Abdul Steve Bobola Fils d'Afrique Zapatero ingénieur sonore NNK. La grandeur de l'homme c'est dans l'esprit. C'est Jaffa love, 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 peace, love, et that love.